Succès. Na succès. Succès na makambo. Yo le kilunga na succès. Boya luso pusa nanga. Ça va ya ilusi. Akene Congo sanke babeli la yenkela. Soka ke ba province. Babeli la yenkela. Kela, oui, nazangu tinamba video. Nzamba yo kanga. Ozo sala comédie te ozo bambaso. Non, non sa comédie te. Babe nga yenkela. Na ngonde tindo todo. Ngande zaboy. Na moni Paris. Paris obatu obatera ba immeuble. Bamela bango bambongo. Paris oyo kake. Je. Nga na senga kana me toujours merci mbala na mbala. Mbala na mbala. Nzambe omoni ndina zabo. Na kumoye bake nzamba yo kalosambo nanga. Pota nyoso nasenga nzambo kelinga mukuse kokia makamunangeza mukuse te. Pona ya ilus. So ajaki visite zate ko mais noir. Oh ni kingani. Soki kingani no. Ya ilus ajaki visite. Omoni sika tozaka ba photo wana. Na ba guichet wana. So ngana kena yo ko fanda. Normal. Mais ya ilus akinda kuna place à telema. Toi-même taille non? Oui. Telema na pour la mettre. Même taille. Na ya ilus. Place ndena telemi boy. Toza après pini. Ouais. So na fandi na mona na te. Ya ilus asali ki ngai ya ilus n'importe quoi. Afandi do. Iloge mona na ekasu. Tama kange photo. Photo bimika. Ndinga fanda ke bongo ale elonge mona nite. Suki kaka, suki pe jaune. Ya monde sala ke ba pese visate. Yango wana boy ilonge zate siko ba pese. Yene vanta ngaboy. Masana ngoti. Azana ngote, azana eloko te yaya. C'est makambu tu makambu, ana makambu. Ayaki jour wana yemo ko na boa. Bon. Comme si kela yanga ngana nagoza la peut-être nagoza tala zone pardon montre oya. Kela, montre au danger. Montre ça à peu près 1000 quelque. Ouais. Sois bien. Bah on s'en est Il y a 1000 quelque. Il y a il pas quel chanteur. Mais ami salaté. Si, mais ngale lo siko na zalaki même pas ferré, même pas aigle, même pas wata. Il y a le so pour ça matin. Même quand on est là pour ça matin. Et là on a longola ye na yebisa ye a longola ka ki vanta fier. Mas artiste faut miteka. Ouais, artiste faut ça charisme bon. Miteka petit. Ya zo miteka na ndenge na yuza comédien ya za misi. OK, mais ça latin. Yanga naye lokolo kapina mabele ya RDC. Mosika naye pene na kufa. Soto nanga ye mesana na chaleur de Tokyo. Matata tabi tumba ezalaki pilipili ya bolingo. Quelle azara na chérie, fiancée? Ouais, ma chérie baza. Ma chérie. Baza. Non, balti. D'accord. Et en plus, na minute biso bana mibali ndetu za muke. Basi baza ebele. Faut bazala zala. Vous avez la fidélité, vous avez la fidélité. Les fidèles na ozala ke soki de alliance côté. Et même peut-être na repesa mutema. Lobby à trahir au moins que chaque année que luka maladie banini talaga. Oh baby, na yebisa bango na artiste. Oh azwaka yo de base na ye. Azali. Yo lobby na ye ke basé belé. Bazali. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werrason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, Deuxième mi-temps et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werrason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau et Ratakate.
UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Nous sommes sur Louzi, numéro 11 à 13, en face du Carrefour des Jeunes à Matongé. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. La bonne nouvelle, c'est Kitapart, Pichou Kitenge Appartement. Pour tout problème de logement, la solution à votre portée avec Kitapart, Pichou Kitenge Appartement. Location, vente, achat d'appartements, pavillons, maisons, salles de fête et tant d'autres. Contact pour tous. Les 07 58 64 31 46 ou les 07 51 43 21 26. Email dynamis119@gmail.com. Avec Kitapart, Pichou Kitenge Appartement, votre problème de logement est vite résolu. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura. Frank Stemai. Bonjour et bon week-end. Merci de la confiance et la fidélité que vous nous accordez. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui dans le cadre de cette émission Face à Franck. Merci à tous les amis qui sont toujours présents en train de nous soutenir. Nous pensons à Jean-Claude Mabanzo, Mbongo contre Mbongo. Il a dit et il a fait. Merci pour tous les soutiens. Merci également à l'ambassadeur Mathieu Mobindi, CBC. Je vous rappelle que groupe Samon éducation, groupe Samon a cadeau Mokili, voiture, ndaku, héritage Solingi, mais éducation, il y a un monde qui a la mouture dans la société. Biso a une université belgo-congolaise, collège belgo-congolaise, na ba centre de formation ebélé. Ils ont entité mobimba, ils ont na Kinshasa, contacté biso, spot yangwana ma ezoleka en Afrique Info. Je pense que ça a moto ya ko soutenir Mathieu Mobindi CBC. Merci également, merci pour la première dame de Lausanne, Papa Nabiso Gobelisha, et je pense aussi à l'autorité morale, bien sûr Moïse Kambundi. 243 Schengen Toseka, c'est la deuxième saison. Vous savez très bien que depuis l'année passée, événement Mouramoune et Salamaki Napoto avec plusieurs artistes, comédiens évoluant bien sûr ici à Kinshasa. Et c'était l'année passée à Théâtre de Gymnase, Maribel. Mais cette année aussi, il y aura bien sûr l'opportunité de rire avec nos artistes. Vie de loin, et voilà, ils sont nombreux. Vie de loin, Esobé, Aïda, Mimika Bongo, Mobikisi, Mabidi, cette fois-ci, à Baxem la liste. Nous appelons Jérémy Chabani. Et puis, Toubakisi, bien sûr, comme d'habitude, Ron Siakokel, Azapena Bisso, et puis sans oublier Modero, Totokan également, Aza sur la liste. Et Nkela Yangani, cette fois-ci, à Bakis un peu dans la liste. Pour Bayaki Ndambu, année passée, mais année Oyo,
groupe Koli, artiste de Moussou Bakoti na liste. En l'occurrence, Nkele Yangani, on a invité Nabiso à l'élo dans la mission Oyo face à Franck. On va parler de lui parce que c'est sa toute première fois pour octroyer visa. Il y a Schengen, donc Gozalambanel Bosso, Agneta Moukili à Poto, puis à la face à face, na public naé à Poto. Donc le 28 juin, l'artiste Nabiso va prester na Paris. Nkele Yangani, bonjour. Ouais, bonjour, mon vieux Nanga Franck. I'm very well. Ah, il y a un anglais trop, tu vas me signaler là. Ah, tu côté le Santé, ça va? Ouais, santé qui te vraiment Nangolo Nzambe. Aspect ici la terre, non, qui est pour ton côté, mais ça va. Ah, merci beaucoup. Alors. Sur le monde, Zaboé, et Zapona Venanga Eric. Venanga Eric, Mambo. Toujours na France, wana dia alobi dia ningezana. Nana salelo kolite mais tango ya dia bilambeza. Eric Mambo. Il est en France. Eric Mambo, la France. Alors, quelle actualité ils ont le 28 juin. Bana poto enfin ba comme un artiste na bango en live. Et au salon d'elle. Oui, salanga bien za mbala liboso banana banda nanga de mbala liboso. Nazara toujours nesenga namona ndeti mo bonene onyo tunalia na vi. C'est au basangisa mbala moko. Surtout siko oyo tang nazalaki papa so milangela mo. Aso milanga biloko nyoso na bonane. So sangisi bonane nyoso wana. Eza siko ya jour moko ozandeni. Esengo koleka peut-être on a go piquer crise du couleur esengo. Oh. Na santi kango kitoko namona ndetse ngana emo ndebo tosolula bwe. Namona ngoka ndetse ndoto. Ki yozu visa poto. Ndetse tosolula bwe. Namona beba merci vraiment na ba bandeko tu ba congolaise ndenge bazosala promotion mpona kela namona presque ba page kela je visa do bientôt bana Paris bana nani bozela yango wana nde ko soutenir artiste na bina mboka nkela ibandaki ndenge nini nana bengaki yo ke ozokota Schengen est-ce que les maisons de production Mani production te bengaki na téléphone est-ce que ande ko na yo artiste et bandaki ndenge nini pona to koma na lelo boye nkela za na visa na maboko. Ouais, et bandena no tangu première tour bango bakendaka tosala biloko na biso ma barando ngana mobi malgré mobiso na pese mbote na ta oto yokani mobikisi bambote tanga ke kuna bazotuna tuna ye et après ba yokosala vidéo mo bona na monument na bango nene oya pare wana Tour Eiffel. Basali ba video wana nga ta wana pe naza pe maladi makali wana vraiment nazobela na ta la video boye nga lobite fona créer pona video oyo na yena nga pe wana na yepsi pete na nga isari le kanan boye jo téléphone na sa video soko tang ba présenter nga na zana Paris na zana nga pe na lebi soki nga nazalaki bango nyonso balobi bamiso balobi na lingala la français me nga nalinga nakende yango likolo anglais mais ekufeli te bajour eza ebele nasengi na bafani na nga bato tu balingaka art oke soutenir bandeko na biso bakongolais nani zala wana esala bien po totombola kiti congolaise tana lanse yango mpe na page na ngai ya Facebook namoni bato et après lobi nango nakomona c'est l'excellence sous le chaos esika aza mpe donc bambote ebele namoni asala émission alobi toko tooya na nkela ngai nalobi oyo eza ndoto to ndenge nini
bato oya na nkela ntango baye mpe wana bakoma nanu te après wana tokoma na mwa ya entre 4e mois 5e mois babengi biso na ville tokende kotika bapasseport na bato oyo ya sika oyo babakisamaki toke mpe kuna totie zela décembre ekokaka te ekoki année passé zela bamisu bakoma okipeka bapasseport bazwa bapasseport nga eza nga entre na nani eza nga eza mabidia ezaka nga ngaka mutu passeport ebeta pena inane dépôt tika passeport inane natika ngo pa chef na biso moye kotanga kombo ye pe alinga publicité te natiki kuna boye komenga lelo lobi bamasa mosusu balobi oseke komi bavante talaka nga nazala mwa soko nafandi boye pu na kati ya mwa ngambo pu nakoti na nga mwa Angola mwa bamboka wana meme Zambie même Afrique du Sud mpona kobeta mwa matolo me ebloke nga fort moyen voyager ezala te toujours patient so nabengi ka chef na biso wana poso ndenge nini ozala calme nga mpe ka calme ti na ntango oyo sikoyo ekomi ke yaka na Schengen ya bakanga yo foto banini ona chef wana yebo mutu abengi yo te mutu abenganga eza mobisho mobikisi alobi yaka lobi zala na ntongo namoni kutu comme si fo ya kolala mpa na nga apres wana ye na nga wana mpe nalali lobi na ntongo tokoti après 2 à 3 jours, entre 3 jours, 4 jours. Vous êtes dans la maison Schengen? Ouais. Vous avez l'interview? Oui, nous avons l'interview. Vous avez une question, Bélé? Batuni ba question, batuni nani kuna uzana bandeko. Ngale bino nana ndeko te. Par exemple, nandenga solo même bafana nga bayebi na yemba benze munenga mo yakala nzambe songanga yo. nayemba mo baparti mo ya mawa maloba mo ya kilo so okoti même na bapage na ngai ezalaka titre nango nini ezalaka fongola mais normalement mutu oyo akoma wana kombo nango ezalaka demande nakoti demande mpa Nzambe mpo na nini nabotama mokuse tanke baninga na ngai mosusu baleba nani baza molai badima na Nzambe apres wana tokoti tobimi apres baye kobenga o vise ebimi ezalaki lobi avant-hier ya avant-hier wana donc vise ebimi donc nga mpe namona ngo ndeti ndoto donc nga nde eza boye namoni Paris oyo bato oyo bateka baimmeuble bamela bango bambongo Paris oyo kake je nga nasengaka Nzambe toujours merci mbala na mbala Nzambe omoni nde naza boye nakomoyeba ke Nzambe ayoka losambo na nga po ntango nyonso nasenga Nzambe okelinga mokuse kokela makambo na ngai eza mokuse te mpe namoni lelo Nzambe ayokaka nde losambo na Angeli Mikael seka mema message na nga akomisaka alors kokanisa teke mosala osalaka ekendaka pamba bato bamonaka ke osalaka mosala malamu ndenge otani sule kauka donc yo te eza te mpo oza kitoko to soki ndenge nini te eza mpo osalaka mosala na yo nde esalaki ekomela sule kauka tia na liste et puis okenda baninga kosala mosala na poto mais
bozokende natangi komo bato baliste bato bozokende na bango cette fois-ci bosala barépétition ensemble awa na kini. Ouais, toujours travailler. Dimanche, on a tu travailles qui dimanche au début à l'année. Tu travailles qui dimanche on peut travailler. C'est un peu le pétro que tu as limité na sura jawana. Tu as na pona kusura makama onyos. Kwesenga normalement lelo. Nazala de po esenga na lungo lobby lone nazala na Paris mais comme si toze la baninga mosuba yaki kokota ba visa na bango na retard ba o ba kotsa liboso biso de bimi etikali siko bango to tante mais nyose ça bien si de selon biso to yebi ke mardi mercredi déjà tozala wana na France. Donc, semaine prochaine, à début, semaine prochaine, début des gens. Ouais. Mais quelle la visa n'a pas eu polémique. Bon. Na qui tu vends d'akia wa, ya ilus vend d'akia wa. Artiste. Azawa. Mais il artiste. Azawa. T'es ya les gars qui déjà. Ok. Autant que émission a été. Émission. Nous tout ça qui n'a ilus. T'es na mona qui va page na ba TikTok ba. Même na YouTube na mona qui. Polémique est comme ya ilus a visa te, mais quelle a visa. Alors que bosa bato yo bato balingaka mingi yo ya otumbula ya ilus tout le temps awa ngaza mo kontina bino ya bato batayi na biso. Ndenga normal na Zambia kana bango. Na ndeni. Oh. Mimi mutongo olo bana akenda Congo Central. Ça va ya ilus. Akenda Congo Central babeli la yenkela. Soka ke ba province. Babeli la yenkela. Kela, oui, nazangu tunamba video. Nzamba yo kanga. Ozo sala comédie te ozo bambaso. Non, sa comédie te. Babenga yenkela. Mama wa pe babeli la yenkela. On va pas faire rigola. Ana okasa munene. Ya. Bon, siko yo mona video la muke. Biso siko yo ba comédien. Rosa la c'est fou. Mais moyen il vous a toujours muke. On comprend. Même si lelo ngatambola ngakali ba moto kaka na zo la carte car nanti ba moto kaka mais na ilus ya Dakar so Alexa Balar na ye Alexa azo vivre le la bourgeois ouais yo za mo konzina ndene succès na succès na makamo yo le kilunga na succès boya luso pusa nanga tini na loba ke même na Congo Central na ba vidéo na Mwanda entre Mwanda n'est pas sûr je crois. 2023 nana ba vidéo wana uzana ngo tela TV totala son ke ezal ke kobomo muninga wana muninga nanga le petit taille d'accord poto tena se d'accord donc ezate to kene musika olingo loba nini visa ya polémique ndeni ya ilusa kozwa visa te mais nkela yanga ni azu visa ouais amoni nakoloba nzambe soka kelio mokuse koloba te ke ngana déborde peut-être nzambe to ngana kitisa nzambe eza mabe sepela na ndenge nzambe akelio sepela na nyonso. Très bien. Pona ya ilus so azaki visite zate ko menwa on kingani soki kingani no ya ilus azaki visite omoni sika tozwaka ba photo wana na ba guichet wana so ngana kena yo ko fanda normal mais ya ilus akinda kuna place à Téléma. Toi-même taille, non? Oui, au Téléma, on a un problème. Toi-même taille. Place, on a Téléma, boy. Tu as après pris. Oui. Ce que na fandi, na mona na te. Ya ilus, à sali qui ya ilus n'importe quoi. À fandi donc. Et le mona na kasuki. T'as regardé photo? Photo bimi kwa. Ndinga fanda ke bongo allez. Elonge mona nite. Suki kaka, suki pe jaune. Oh, oui, la main jaune, tu es à souki. Les plantes de tomate. Mon photo, mon été, mutazo, mon anaté. Hier, mutakanga photo de mutafalai, bisete.
zela qui sa caméra na niveau na ye ndeti ngatang na kebo na tali ole kawana na moni de sigo saka bato bafanda apa na photo ngalebi na yo kasoni tena ko telema na telemi na liboso ya nini fia na lebi no derrière après na zongi derrière ya kit ya telemi ka wo ta kanyo photo alebi ça va normal na leki ayipsinga muninga na yo le petit tel ka a ba yipsia fanda na yibite peut-être yoga français to ayoka ki français ngote aboya ki afanda ki donc suka pamba yango ndesala ki bapesa visa te yango wana boy longiza te siko bapesa donc fi wana mta yipso babetelo du soleil le stango kote na nini fi wana te tang na bimaki na yoga le petit taille muninga na yo lipasa na yo nga lipasa na ngande nan peut-être na bule ke DJ One sika za pemba mbote DJ One to pesa mbote na kanisa peut-être et tout est kota na pesa pembote oh muninga na yo lipasa na ngande nan otujwa na oti aza musicien mbamona comprendre comprendre que c'est ilus na il faut nani conseil ni kopia iso tala ouais conseil na pesa ye ya liboso na foko za respect ya mibale mona ba peto foko kitisa ngo même ndango mona ngana loba na tebe mais soko moni ngana physique na nga loba boite metoye bakamera oyo kaka bakamera oyo echangeaka bato maloba fo kozala respect koyeba koloba namona baémission mosusu asalaka adéborde ntina libota ya artiste moko boye j'en ai marre. Je suis docteur Pichou Tondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Tamboni, c'est bien mon c'est mon ami. Ok, fais-tu mon nom. Non, c'est pas à côté. T'es carré. Ok, fais-tu mon nom. Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampo wana. Savon d'ici. Pembe, mwindu, akosokono c'est sans problème. D'ici au collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. D'ici réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. D'ici cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. sikonda komobongisa moni eza lokwa azwi visa te basali bamene baenquête bacomprendre qu'il y a une main noire derrière aloba te te eza main noire kuna eza nango te ezaka ye nde azalaki mokuse ya na tai na nga normalement akofanda na kiti oyo bafandaka te ya pasi fo atelema ve yotala kaka te tela kasi ngana na leki wa mamukie mena ndenga normal soki balobi ke photo ya esika wana oyo tolekaka wana photo yo kofanda boye soki nga na fandi boye peut-être eleka vide soki nde na ti peut-être suki na ngai ekotelema omonaka suka pamba ndeti ndeko na ngai yene vanta ngaboy mazana ngoti azana ngote azana eloko te yaya c'est makambu tu makambu ana makambu ayaki jour wana ye moko na boa bon comme si
Nkela yanga ngana nakozala peut-être nakoza talaka zone pardon montre oyo Nkela montre en danger. Montre oyo eza à peu près 1000 quelque. Ouais. Osomba Zongo bien. Bazoko bazosonde bazana. Il y a 1000 quelque. Na 1000 quelque. Souvent peut-être na luki peut-être 2000. Na bagi c'est 3000. Na Dubaï na oza carte. Nga mona te ngaza na batu na ngai. Batu na nga pena na mikili wana na États-Unis ndo batindela nga ba montre. Nga na zaka ba montre likolo. D'accord. So même oh so na teki so na golo bake 800 kaka. Ndopesa mbongo. Soki na koti sikona na ndenga ba compte. Na biki na compte na nga na goza nga peut-être ata moye kolobeza te ama moke te nozwa na ngaka me biso totala na koto towiti toyebi koto tokende toyebi te ngai Nkela yanga ni Black is beautiful nayebi bandeko na nga na poto batala tele réalité na nga bayebi ndenge mfi na nga ndenge ezalaki même lelo na komba na nga na mbongo te me to débrouiller kaka tamongo pe olali nzala tamongo pe bolelo so mafuta mbili tamongo pe ya itempe on comprend ya itempe za matembela itempe de matembela wana mnogoni ezaka lingala me ya itempe ino ndenga bayanki mo ya itempe pe jo wana so mona ne moi nini to débrouiller mo moke ona gozwa na gosoma ngo carte pour lelo lobi na salle accident. Et bébé. Place na jo moi 2000, 3000, 5000. Na yo peut-être fumu d'ave. Azoteka eloko mambo côté lemba imbu. Côté rifla na welela mbango. Ata lelo lobite kokoma nango na vale. Même babanga moyo ana na kala izala kana matete. Baye ko kabula ngone koma kisenso. Lelo siko kena kisenso. Koto nzela régie de jeux yeboy donc et en plus kuna bokomese na biso malgré na bwaka na ngai te alinga mabanga te me bana mai nyonso ya banga mo balobi ke soko tongenda sans douche sans cuisine ba obuka ngo lo banda nyonso ba komo chanje on dit mate za kisenso très bien kisenso kala lelo changer pe na minito to benga ngo Canada pour mo pepe va. Alors l'ami des stars Diezola Nkela yanga ne azoya obi Diezola Diezola wana London City danger Diezola na yebi ke to kokuta na kaka Diezola na Château Rouge ouais keluka ye po yeso kokuta ne ka bo makambo mara moko danger Diezola kanga mana mbuta lombi okambuje mbuta lombi kana Château Rouge wana na Château Rouge wana oyebi ke nga ba mama Château Rouge babenga nga mwana ntuka na bango donc nga mutu na clôturer libomu ya ba mama Château Rouge donc ndeza wana na yebi te balobi Nkela soki okomi awa toyebi te soki tokata oyebi oparti baparti po mutu na mutu awelela okende pa na ye donc en tout cas ba grand prêtre mère ba my mother Bimsom I come from there elle fait me I feeling Monday Tuesday I am there okay yeah français est un peu mon boulot on a anglais. Très bien, tous les amis qui aiment l'artiste Nkela Yangani, donc tout Europe, Belgique, France, Suisse, Allemagne, Norvège, Irlande, en tout cas tout Nkela tous à la Bissonioso à Paris parce que à Bisso pendant quelques semaines dans la France pour la Moussala mais aussi comme on a famille naïe artiste fanatique au balingara Moussala où il y a salaka et que ça là vraiment très bien. Ouais, oui. Parcours on a eu des années. Au bandit théâtre wapi. Zélo n'a pas de chef. Oui. Avant comme on a parcours faut qu'on signale ba fan tout.
bato tu balinga koseka bato tu balinga basoutenir culture congolaise naza vraiment na posa basombaka déjà babillet. D'accord. soki te bino bokosaka kaka bongo bokoya te président yango wana nde ezala likambo moko ezalaka mpenza awa na congo ezala vraiment mpasi malgré na bapays mosusu na congo awa ezala mwa mpasi donga nasenga vraiment basomba babillet espace oyo tokozala vraiment wana le 28 eza la méga place bino bato boza na France bino bato boza na baparis wana boyebi sika ezali donc bowelela babillet nga na besoin mpena na koti boye nazangi na maloba koloba mpo namoni bato namoni bacongolaise namoni bacongolaise yanga Brazzaville wana mpe bato na bandeko na ngai namoni bangolais bango mpe famille na nga namoni donc tout ekosala vraiment nga bien mpe en plus ata na okoma na niveau ya batokoma te na ozalaka motu mo na adiembela namona te bakomona kekela yanga na ye lisusu mpe bientôt donc nasengaka bosomba babillet ebele quoi. Très bien. Parcours en quelles années? Ouais, parcours nanga na banda théâtre pa fe nanga ko banda penza te na banda ki kolanda pa fe nanga yi malgré mikolo ebele akeloba na Kisensu. D'accord. Bana banga moyo toujours wana na Kisensu wana soki nga nake kuna nalali nanga pongi na yo osutuka deya naza na mbeto. Et après tamoko tokomi ba 2010 nayaki pa ya musée Kamba la vérité wana déjà nakoyebaki nakoza moyen naloba age eza te mpo bakokalcule te wana donc nakoza ba 14 ans 15 ans quoi. Ouais. 2010. Ouais. Je te comprends de l'élo boye. Te. Mutu ana calculatrice na ya opita. Et après wana na yepa ya musée 2010 tobeti na yebi ke bato ba yebi Kamba la vérité na ndenga tiko za pe bambote. Tobeti wana 2012 2013 aye kolungwa na ye ake Angola. Tangana pe na fani nanga na continue nanga batrik. Donc siko na yoko sisa na 2014 2015. Katang to fêter bonne année à 2015 boye. Na ekipa ya Charlie Videlwe. Charlie Nongi Videlwe. Ya Charlie Videlwe. Sika za fama wa mbote. Après ti bakela yangani na yoko kuta na pesa mwa ezali complexe. Pesa ne baluki mbame komikela yangani ba Angola yinda fort même après yinda fort monde entier. Et après wana teko sala publicité moko pona Karine Mokonzi ser nanga Karine na yebike tokutana salinga lisusu après wana na ye awile longomba ye libanga clip isalinga sikono na batrace na banini ba réseaux sociaux et après wana na biloko na biso totournaka oya bagari bafilme banini nde isali lilonkela yanga nangani kela black is beautiful wonderful easy tap. En tout cas, félicitations, quel a parcours Kitoko. Et surtout félicitations aussi à Charlie Nongi Videlwa. Il m'a compris qu'il y a eu un PC aux valeurs et de l'eau fanatique. Ils ont bonheur pour la culture congolaise qu'on a eu dans 4 artistes. En dehors du théâtre, où est-ce que vous êtes? En dehors du théâtre, ça me fait oyebeta mosala maboko te okata suki te eloko te soki nakataka na nga yango me natiaka yango eza bulo mais
nazala pena mingi yango nango te. eza na mosala moko te na mokili oyo interesaka kela en dehors ya art na ye. Donc ngai ezali vraiment basket. Basketball. Epanse na ngai nakanisaka ke un jour nakokola nakokoma molai nasala basket mais esimbaka nango te. Courage. Il est basket hier en ligne. Pardon? Quand on a une âge, on a boulot de basket. Bah, on tourne na côté premier c'est yote. Je pense à 3e primaire et 4e primaire. Beaucoup de postes on beta basket. Pour tous en terrain mo terrain mo pe. Na bando ke tala mati so na tali mata après wana na kolala siko na basket. Ndenge basotaka ndenge basala banini e bana o sepesa. Bana pe ko meka deja. Na bana ki ko meka pe na baninga nanga pe. Tant to koma be wa 2007. Na koma obeta pe. Basket. Basket. Na ke basket na ke kobina. D'accord. Wana naza pa vient nga joli bambela na prindi na banga mo esika za pena ve bambote ebi peka na yembaka yembaka pe tout sont dans basket to ko wana et après basket wana leta moko na commence à na théâtre fort wana na otala oyebaka ndenge touche pe kolaki. Kola makasi. Na yena bale bo ta yo ye na dozango kaba mke eleki yo ata soto ozango te. Mama na bende yango. Fent. Wa. Otika pone musala kitoko ndenga. Namona ke nzete mbile esi bakati soki nango kaka boye ekola lisusu te etikalaka nde balobako nzete mbile bakati ekokola moto bakataka eza nzete ya paipai soki okati nde koyebimisa bitaka ekole me nzete mbile ekola lisusu te namonaki ngane nzete mbile baninga bazokola yo ozokola namonaki bamaso toza bazokola. Et moi, 2 à 3 ans, peut-être qu'il y a un congé, tu as déplacé, qui beaucoup de temps. Oh, il y a un hôtel. Il y a un Nathan, la Bista. Nathan. Comment Nathan? Te. On a pas masra. Nathan, la Bista. Nathan, la Bista. Oh, il y a un Oko de boy. Hoka yumu jotikala. Salinga mabe. Ba yebso yumu jotikala yumu. Ka yumu jotikala. Namona bimi boy namoni melfi. Esika za vraiment bamboja wana koma maître avocat nanga. D'accord. Ouais. Totanga na iba armée bani. Tomo to bungi boy wana temps je pense 2015. Na comme pas vu de loin 2015, 2016, 2017. Après 2018 nana ya kolunga. Nakutana naye bo masana nga mande febimi nga yolela ngalebi awa vraiment mabe koti ti lelo ndenge natikala nanga ka boye mais sikoyo nakoma otravaille na taille nanga soko otali bapage nanga Facebook TikTok, même YouTube, au moins que na travailler. Tu travailles quoi? Na wuti ko saba vidéo mo boy. Na le ka boy mo boy entre 10 ans. Au moins na yakane o so melanga lipa. Abenyo mwana. Tang na tali yo boy, amuni elongo yo. Ezali show amona te singa pa de papa. Na travailler na tai nga eloka ngwana ya ilusa ko sala ngona Memba chukuma lelo chukuma za likolo memba artiste nyonso ba Nigeria ba obima bana ba succès mais chukuma tikala kabu loka ngwana ouais na hebite peut-être mukuse mona tete yebo adomninga
Non, c'est chance peut-être une semaine, 2 semaines. Semaine à qu'on a régulière. Vous récupérez là. Na récupérer on na fanda ka suka na fandi bona palin. Na linga pe miziki te makelele te na suka na fandi boy. Na concentré. Amona tali ba video amona zo. Pe ba video na ngamu susa yaka na ndoto. Mwana boy na sala ba video musu. So kote na page o mona keke la mistake. Nalingana kanga nene babenga ngonene ya car ya sima nini carrosserie na kanga benda ngoboy na kukate tena bwa ngona nini na ba page na ngoma ba million malgré biso ba réseaux sociaux ngawa et pesa mana ngolarte mais to vivre kana visibilité ningi za senga kaka pe na minito banda 2010 ti lelo ya ilo saza pas grand chanteur mais amisala te si nga lelo soko nazalaki même pas ferré même pas aigle même pas wata ya ilo so pusa na te même kutu na yo za ba pusa na te elo na longola ye na yebisa ye alongola kaki vanta fier mais artiste faut miteka ouais artiste faut ça charisme bon miteka peti ya zo miteka na ndenge na yo za comédien ya za musicien okay mais ça te même nga na ya ilo so batenga boy na robeta ye nani na lo yembo meka na ilo mo naimba mwanzembo ya mukuse bolingo yangana dada motoka bolate bandapo mwana bitumba matata to bitumba ezalaki pilipili ya bolingo nani akosia oyo boya libala nani alisia mbuma ya balala sikosili na bolingo l'amour fade mama dada yebana kogaze soko tikinga yebana kokufa mama dada yebana kogaze soko tikinga yebana koku dada lataka kitoko mama dada mbuywa lataka kitoko papa dada femme africaine mama kanga kakal motema na bolingo senga kama tata kaka poye mama dada yebana kogaze soko tikinga yebana kokufa yoka sekoya pisanga bolinga pamba na kofi bango tina suka kopesanga bolinga jokate na kotafuna elange sili na waiki après sikoyo kajoga Donge katana mama dada zuzila chéri na ye te di lo poke ta to kata kaka po na ye ke bato ibangai ba banze mona moko wanze mona nga na banze muta we mamba liye mama Sheri kwanza ngaina makangana yo kimakusadi kwanza ngaina makangana yo kimakusadi kimene oh chérie je t'en supplie chérie sokole mbinga lobana lo kela yangani Black History tout full. Merci beaucoup Kela Yangani, merci à Super Sol, monsieur le président. Sans oublier Alain Dynamo, je pense également à Mère Stiko, la première dame de Lausanne, Papa Nabisogo Beliche, Papa Ridge, Andy Louawa, un enfant,
pas comme les autres. Tous les habitants de la Belgique, tous les amis qui nous suivent du côté de Verviers Spa et les environs, Francorchamps, et puis Stavelo, Oufalise et la frontière luxembourgeoise. En tout cas, bande à côté, on a Nyonso, il y a Spa, Verviers, Francorchamps, Stavelo, Oufalise et la frontière luxembourgeoise. Je vous rappelle que les bande Komoko Basangani, en tout cas, Baosala Moussala Kitoko, c'est une association des infirmiers. Oyo Baosala Moussala à domicile dans la maison de retraite pour les personnes de troisième âge, mais aussi les personnes vivant avec handicap, et puis toutes les personnes, bien sûr, où ils ont besoin de soins appropriés, mais à domicile, et ils sont là pour couper ça soins, infirmiers un peu partout, très qualifiés. En tout cas, ceux qui ont confiance, c'est ça la bango au bien et sport des autres capables en Afrique Info, Ndeko Edi Kiose, des initiateurs, il y a projet wana ou il y a association wana et ça marche très bien. Donc on a difficulté de déplacement au l'hôpital et ils sont là pour aider tous ces genres de personnes. Et je pense que ce sera une bonne chose pour nous si merveilleusement pour nous aider bien sûr avec ces petits éléments, tout visualiser en haut et puis on va se retrouver juste après pour commencer à chiter bien sûr avec notre invité qui est la Yanga. Dans de centres de prélèvement et nous œuvrons plus dans les secteurs de Spa, Verviers, alentour jusque disons Grand Chat, Tirchat pour tout ce qui est domicile. Donc il s'agit d'une structure infirmière qui est destinée à réaliser des remplacements de professionnels infirmiers sur des lieux multiples qui sont principalement des maisons de repos, des maisons de prise en charge de personnes handicapées, mais également des soins à domicile. Il y a des projets qui sont en cours pour développer des soins chirurgicaux au domicile en collaboration avec des chirurgiens. Donc on travaille en collaboration avec plusieurs maisons de repos, avec des centres de prélèvement, avec des centres pour handicapés. Donc je suis totalement à ma place, je suis à l'aise, je me sens bien dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Allez, nous sommes donc de retour. Merci à vous, mesdames et messieurs. Je pense que les initiatives sont infirmiers ou qualifiés. Donc, sur ça, les bonnes confiance. Bon, on a que Moussa les a pensé et que ça l'a bien. Merci à notre frère Edi Kiose. Merci à tous ceux-là qui font confiance, bien sûr, à cette association des infirmiers du côté donc de la Belgique. Alors, qui est là? Ils ont plaisir pour Nabiso Royambo Lelo. Biso Afrique Info. Nous souhaitons déjà bon voyage. Merci. Et bonne chance dans Moussalo que nous sommes à Poto le 28 juin. Et le 28 juin. Ouais. Donc vous allez bien. Mais c'est comme Ming Babanga Rafisa na bangwa liboso. Ezala ya kobatela, ya kofina, mutu les solo route beta maté. Mais tu vas surprendre comme on ankela à brandir visa na ye oazu pour la première fois. Et donc ils ont bangé sauté. Et bang sangate so na ju visa za nzamene mutalingi. Ndenga vrai esquisse na longa manette. Oui. Nzamene mutalingi. Soki toke na ndenge ya village na biso. Na village na biso toa badinga yana mutu moko te aza na poto. D'accord. Biso nyonso tosupana awa. Et soko yesi kona ndenga famille. Même famille ya papa na biso. Même famille ya mama na biso. O bandeko nani boy. Soki toa na ndeko peut-être ya ngola moko pe ya mobile. Biso nyonso tosupana awa. Donc ngaza lokwa nzambe nde mutu atina uniquement na fongola ne makabo. D'accord. Bizarre façon pour na ya ko glorifier nzambe. Donc ko dore nzambe na ndenge nyonso. Même ka vidéo ngana sali mbala mo ekomi na mboka donc makelele na ndenge mo babomi bantaba.
ozanta banani oya fumu ezokipe te do eza lokwanga moto nafungoli nzela na famille na mboka na même na banga moyo na ba artiste comédien quoi ngande donc ngaza lokwa Diego Kao pendingen tokendi wana elo wana nasenga vraiment na bandiko tu o balinga nkela même osepela na nkela te ba Aida baza wana ba Mobikisi ba président nanga vide le président Sobe ba Jérémy ba Rosala wana ba Mabidi Pangi toza vraiment ebele même bayenga bavie nanga Pierrot Ndombas biso tu tokozala wana ba chef Ronsia biso nyonso tokozala wana kosekeza wa gogo okoka te oyaka te mais oya te bi peut-être mutu olingaka peut-être aka te mais mutu mo boye oyeba ondima ye te atebi mpe nazosenga meme obelaka ndenge nini yaka koseka ndenge okoseka jour wana okobika meme nde naaloba boba o baza na hôpital bamisi bamona sikoyo tokutana bango na nzela nde naaloba olobaka ndenge mona théâtre abandi kokata na koseka do boya ebele jour yango wana ya le 28 na Paris nakoboka eloko moko ngageze nazobelela libulu selemba we ngageze nazobelela libulu selemba we papa mama yaya noko ekomona tuko yankela yangani makambo eshanje ambuteyage kela mwana nzambe ambuteyage balingi baboma abona nkela balingi basaza pona nkela bana français boya juwango mbuteyage bokozwa pe na baanimation mosusu. Très bien Nkela. Tokomi na suka, merci na ndeko tala biso lelo. Dernière question avant na tikelo boka bambote na bato na yo okomia. Nkela zara na chérie, fiancé? Ouais, ba chérie baza. Ba chérie. Baza. Non, balti. D'accord. Et en plus na minute biso bana mibali nde tuzamuke. Basi baza ebele. Faut bazala zala. Mais vous avez fidélité, vous avez bele. T'es fidèle na ozala qui ceux qui de alliance côté. D'accord. Même peut-être na repesa motema. Lobby à trahir au moins que chaque année que luka maladie banini talaga. Mendo lo aboza mususu ba osilikati. Oh baby. Naebisa bango na artiste. Oyo azwaka yo de base na ye. Azali. Yo lobi na ye ke baze ebele. Bazali. Bazali bango nyonso ba de base. Moi comme bale baza. Quelle la main. Côté bolingo ça sérieux alors. Faut kobangisa ye balinga yo makasi. Soko lobi ka ye akoma mutu tete. Eso bongone. D'accord. Peut-être azana nini mo boye. Yede ya lela ninga. Ata na sali boye tango lobi de ya ebele. Zanne ko beta e flash na kati ya motema. Merci beaucoup Nkela Ngandi. Ngana pesi mbote na États-Unis na maman Lisa Loboko ya mémoire Boudimbu le grand producteur. Grand merci également à mon grand frère, le patron de Noisy les Secs. Il y a Jules Dikando. Il y a Mère Nabiso Mapo Finini Bambote Nabino Ebele. Je rappelle encore Moïse Kambundi. Clin d'œil spécial à vous, autorité morale. Grand merci à tous les amis en tout cas qui nous soutiennent et qui nous aiment. Aristote Benga, clin d'œil spécial à vous.
je souhaite un heureux mariage à Jimmy Chimanga, porte de la chapelle, Namera Nabiso JN 5 étoiles. Bon vent, bonne chance à vous et surtout heureux mariage, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse abondamment dans l'aventure à Siko Bobandi et bienvenue au club. Et ça les biso bien. Et quel est aussi ce nabiso? Ouais, Bambo Tananga vraiment na opesa na honorable Néon Bungu. Fuma banga moyo motema mama Regina vraiment papa na Rodrigue Mbungu. Mutu asali ke na onengo lobaki ke awa oropesa mwana voiture nini boy bandaku mais so opesa éducation te zazi ya loko honorable ni asali na bana do bana kisansu kaka te me pona Congo afongole école moya munene kombo nango mama pemba bana classe na biso pe bazala kuna ya ba maternelle sika baza na pesi bango mbote na ba yaya likolo vraiment bana tout école yo za la maternelle ti lelo mama pemba vraiment bambote belé afongole école afongole université année odezo université ne fongama année oyo isika za vraiment honorable Néon Mbungu kumu ya banga moyo bambote belé et na pesi boss Teddy le poké ya mama dada le poké hein Mbouyu vraiment bambote belé dans bango de balunga qui déjà ça fait déjà 5 jours que là un spectacle en France on y sona bana baza déjà kuna vraiment bambote belé pe na pesi mbote na honorable Georges Tata vraiment na kata Kolwezi kilo minéré bambote belé et honorable Diabanza mwana nene wana na matete donc matete soko ye omoni yete soko ye matete te honorable Diabanza mwana nene bambote belé na pesi honorable Géry Dikala toujours fourmi toujours bambote belé et na lugwana no Afrique na kota pona ke na Afrique bambote na papa Hermelance Kwaso viens ngai Gobalox na Katarine wana yale bitika et maman Albertine Kalambote et na moni mbala moko viens ngai 5e général ngabe ngai général badinga ye moyebi bambote mwana moke na makamuna ye bana Belgique pe na pete bina bambote belé France toujours bambote belé Espagne pe toujours ya Lille toujours ya Lyon toujours tokozala wana bandeko tu o balingaka nkela yangani nkela bambote belé pera lomi malgré oza na Londres moyen nakoma kuna eza te me nayoki te oza na France zelanga déjà nazoya bambote na bafan tu ya nkela yangani mama Mélanie Nganga na kati États-Unis jepe akite deja mpona nga tala soutien papa Christian Bahati aza deja na Paris mama Odette Omeko ye mpe aza na kati ya Paris mama bambote na bafan tu oyo balingaka nga nkela yangani bamama Jeannette mama Maleki Matondo Kale long time me I see you but me I like if you I buy ticket somba ticket na yo donc no se fait tout dia osombi bien na yo esalanga pena bien bambote na bana tu ya France ba papa ba mama ba master ebite ba master bakoza ba age na ebite mama sananga ya taille nanga na ya age nanga pona différent taille na âge c'est différent d'accord pona sona le âge nanga c'est quoi donc monsieur baby nyoso to lobaki même spectacle ba bozana d'accord ba ya pena ba o joie pena
chiranga normal. Merci beaucoup. Yeah. Nkela Yanga. Et mbote na ba ndeko tu to voiture na bango. D'accord. Tout ça car toujours union mo simplement ote sokola longi donc. Merci beaucoup Nkela Yangani, bonne chance et surtout bon voyage. Tous ça vraiment ensemble. Bandeko tout bolandi biso clan de spécial à vous tous poser belé à travers le monde. Bidon de Boston la Afrique il faut continuer kozala. Et merci na ndenge bo se coupera toujours un morceau pour vous de la biso ba soutien na bino d'une manière ou d'une autre. Merci à vous et merci également à la grande équipe technique et rédactionnelle. Merci à Merveille Mampoya Le Cordon, merci à RJ Oulabila, sans oublier Obed Toko. Quant à moi, je vous retrouve prochainement avec notre invité, mais avec un plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Bye. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werrason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, Désionidan et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werrason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Nous sommes sur Louosi, numéro 11 à 13, en face du Carrefour des Jeunes à Matongé. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. La bonne nouvelle, c'est Kitapart, Pichou Kitenge Appartement. Pour tout problème de logement, la solution à votre portée avec Kitapart, Pichou Kitenge Appartement. Location, vente, achat d'appartements, pavillons, maisons, salles de fête et tant d'autres. Contact pour tous. Les 07 58 64 31 46 ou les 07 51 43 21 26. Email dynamis119@gmail.com. Avec Kitapart, Pichou Kitenge Appartement, votre problème de logement est vite résolu. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site Ase Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala. Twende!